test ye moko asalaki kuna na États-Unis oye moko misali na 3 kopo ezokita kaka tina poto baba zela tala na minute ya otanga ndenge ezokita na lokola glace wana yango omoni tande ekita a filmer yango penza po mona ndenge ezokita ta na rapidité nini ekita onyoso pe banjokita Nicolas Sénit ba mousse normalement so eza na l'autre côté bozomona ndenge tozoloba wa bozomona déjà vidéo so eza na l'autre côté ba mousse wana etika likolo ekita te etika likolo eti ozobwaki siko tala ba okangi photo tala au deuxième osko pe asali na verre tande kiti tout nyonso akoki koza na projet malfaisante ezwa ote yango tomoyi bana pote belé bazolinga suko ya Kinshasa te bazolinga koya susu Brazzaville te bakomo banga mitema mabe oyo eza na kati ya mboka na biso eleki donc piaka na yo fola tsango muninga po muninga zwaka azolia tama soso apoto yo zolia soso na ndenge Kinshasa souffrance tellement leki en Afrique bandeko mo bandeko na bango moko propre attardé te. Après 2 jours, azui avion na aye a. Tant où azobimande papa Yves Amonier. Ndeko azalaki empoisonné mais ayebite wapi pona nini na ndenge nini. La maison chez Kati tozo soigner prostate, infection urinaire, hémorroïdes, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, impuissance sexuelle, glaucome, tension oculaire, tension artérielle, diabète. Tozo soigner bandeko bazana problème ya makila na munoko. Minu ebimisara makila. Ozoka kabapota pamba na lolemo. Lolemo no ekoma pembe lokola bébé azomela libele. Esala munoko solo. Yaka bakisi ezali. Bino pe bandeko o bozana problème ya misu molili. Misu ezotanga mai. Misu ezosala mokosa. Misu ebimaka babibon pamba. Yaka na maison chez Kati bakisi ezali pona kosunga yo. Yo pende ko moi si ozana problème ya règle katana. Ozana problème ya ba trompe et boucha. Ozana problème ya ba ovaire na ba hormone et si là. Des filles ça peut si maman epela abi ala sa toilette nina kingabwa ndenge zala bongo ba swana ba continuer ko swana. Ya tout est vanité. Tout est vanité. Ba toilette au Mobutu azala nango bandako Mobutu azala nango omona na Maroc ba benga on c'est 2m20 c'est 1m80 c'est 1m ka yango nde ba pesa e akenda ni na chaînette ni na bela ba compte na banque ba kiti ba or ba tia ba orna yango ba kiti ba sala boy ba tableau ba tia ba diamant akenda na yango te asuma na po asuma na kiv asumba na coup direct ya tanto kufa to mema eloko te vanité de vanité c'est to yebaka finalité na biso tombo to sana mabete to yina na te poso ko taliba squelette et la ki sateke oazara na mbongo oazara pauvre oazara riche oazara bo bo wele na nini ansio a moi mobile mamepela moi si moi mobile asona na moi cité buzoba efutaka te efutaka buzoba okoki otala mapona buzoba ozweli yango mbongo mais oza en valeur te na miso ya bato. La personnalité ne s'achète pas, ça se mérite. Siko babiloko bosala openza bofingisa ba papa batu bofingisa ba mama batu ota mususu makambo bosala bango balakisa bino te bokotisa bana na bino na ba polémique na ba bêtise ya pamba. C'est regrettable, hein? C'est regrettable. Ndeko mobali oyo zana problème ya azospermie, oligospermie. Tozana traitement à la maison chez Kati, F3 vitalité A, F3 vitalité B, F3 vitalité C. Toko sungayo hémorroïde oyo esali bambula et si la na traitement mon côté. Parce que malade Jésus quand même temps ya kova na nzoto. Ko compter na cure moko ya 21 jours, obi ki hémorroïde il y a 10 ans.
Obiki c'est Moroïdi à 50. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisu sute nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba avion ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ça qui fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotana ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo sibanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclarer ki mwana comme handicapé à olobate na etango na yiko ko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komiloba na yiko témoigner moni na nzambe ya bikamo wa sali na bomo na ngai nazali na problème mokanda toi reprise na zwa kabariji na raison mokeza na sens te lelo na koyi mo se sengo na zwa mokanda na zwa pe musala donc on a témoigné moni na nzambe ozana wa sali na bomo na nga tokanga na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse prophète TV na YouTube dans la bino na moto. Voilà, nous sommes déjà avec Maman Katimunga, la nation puissante. Aux années, Maman Oyasunga, Bisobana Mibali Yasunga, Maman Li conjugal peu bonga. Il faut le caractère dans le centre de la nation puissante avec Maman Katimunga. Je crois bien que tant de émissions de Salina Maman, Oyasungi, Bandeko Bele, Bandeko Bengaki, Bengaki Maman. Alors, les lots, il y a une solution, mon sous pour nous étaler, Bokono, Oyezali Nanzoto Nayo. Alors, les lots, Maman, Agosunga Biso. Na ba différentes maladies to monaka o peut-être tamso lisungi nzela munganga ya mikili ya poto trobara docteur moderne voilà na ba tradi moderne. Alors tozana mama Kati asunga biso plus awa mbote d'abord na bando bota la biso et puis santé ya santé na biso nation puissante mbote mingi bandeko balandi bisika bozwami kombo nanga Maman Katimunga pona ba o bakolanda nga mbala ya liboso nazali naturothérapeute nazo soigner quelques maladies au moyen de plantes naturelles nazali bongo na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maindombe numéro 99 deuxième bureau nanga eza na commune ya Kalamu quartier Matonge et avenue Ikelemba numéro A9. Numéro de contact Nanga Ezali plus 243 82 20 012 à la fin. Nazali disponible tout le jour sauf le samedi et les dimanches. Nangalie Manayambaka de 6h à 9h30. Na Kalamu Nayambaka de 12h à 14h30. Consultation 15 000 francs congolais. Na sengi na binobo s'abonner massivement na chaîne YouTube Nanga na Kombo ya Nation Puissante Télévision. Merci voilà. Papa Yves. Merci Maman Kati. Na moni mélange au salé lubiso le loa ngamo na auto mekao. Ah je sais pas. Est-ce que tanga bio et go taper whisky, et go taper vin, et go taper lait moroboyé, maïpe moroboyé bakisi likolo, ça passe. Oui, ça passe. En tout cas, en termes de boisson, tanga bio ezo pona boisson te. Okoki omelango na whisky, okoki komelango na vin, okoki omelango na jus, okoki komelango na bière. Eza l'inconvénient. Na luta penza makasi pona longola ingrédient o epekisaka que mutu soro omelakisa bokoko amela bière te. Parce que on est sans pour autant oublier la plupart ya ba congolais bamela la bière. Alors mutaroki olinga zwa traitement a otala 21 jours. Na mela bière te na kokola la te mutu pasi nini mutu na makamamboko il faut melaka eloko. Yango wana na longola eloko wana
Donc biso tomeli na jus mais moto mpe alingi amela na whisky ameli na ye. Est-ce que l'efficacité ya kisi esila te ndenge tosali mélange boye bongo nde naomela bilango melango ata 12 na journée ça va Efficacité aussi la te omoni nga melango lokola traitement te na melango lokola jus yango moni yanga na mélangeaka mpo na melango presque tout le jour. Na melaka na mélanger lelo na jus lobi na meli na mai na kokyo melango pe na miliki omoni Nestlé concentré wa nazwa kango na tie so tiango ba glaçon amarula. OK bongo za ça sucre tiango ka glaçon amarula mais nga na sala yango na ba formule lelo na lingi na mela na jus lobi peut-être na mela na Nestlé pour nga mela na masanga te na sala ba mélange wana mususu ça passe. OK. Alors, bando bota la biso yo zalaka soko meli kisa bokoko bebise longondire neto mela Congo bololo. Tanga bi yango ezala ba solution nango ezalaka toujours na même qualité nango atuté na yo loko mususu. Tanga bi ezali nini ezali kisi ya hémorroïde ezo sunga biso na Congo pasi ezo sunga biso na ba fatigue na makambe belé et puis ezana kir nango eza complète ezali mama Kati je crois sunga bando pe oyo ba moni tanga bi lelo par rapport à la solution de salaire bango après tanga bio arroser sous nini pour hémorroïde. Bon pour na hémorroïde arroser lisusu F2 en tout cas réalisateur caméraman okyo sunga biso pour qui César na sima mkongo no FD yango wana o kanga mina suki sana yango nde FD pesa nyoso mibale yango so muto ameli tanga bio assis ici 5 jours avec kozwa FD yanga mo compléter biso cure avec kozwa F2 F2 o autongo lango bouteille mobimba boy na tongo bouteille mobimba boy na tongo o elandi donc ils a 2 jours à part ça akoya ko to ko baka sipokat biso to benga ngo na biso balimbangala to benga ngo ebaka abaki sipokati na 5 jours so si ko baka sipokati oye komela sukisa omela demi matin demi soir demi matin demi soir sipokati on a lobaki yango les gens ont cas suppositoire mais na formule ya kati na salango déjà na forme ya ba suppositoire yo robaka ka moko na tongo moko na pokwa 5 jours so si kobaka nde omeli sukisa demi matin demi soir ye sukisa ye o FD pona ko sukisa oye kozwa sembola purge nde batongola kaye bouteille moko 3 jours bouteille moko 3 jours pendant 6 jours wana eza na cure na biso ya hémorroïde. OK wana na cure hémorroïde. Alors hémorroïde faiblesse sexuelle éjaculation précoce car même cure wana. OK nsiko ndo na biso ya 27 ans wana eta na siko ndenge ni ya select eta na papa ivi po yambaki te nanga kobenga yo naza kuna papa ivi so moye ezali okite ozwa nazali na linkole na pa mama na biso kitambala yango mobetaki nga bwabo ya mwana mère nakuti ye debout abi mère yaka ngabi yayoyebi ke kolia wana esengaka ba implice po mère yaka mama azali akofuta yaka na ye mwana mère atelemi akomolia omoni mwa mabulu esaki apondenga ndolia te ana ekomo zipama awa ezipami awa evipami wana gouvernement kotima komune érosion érosion kati yaya érosion kati mama nasengi nga ba merci nabi yaya il faut salela ngai témoignage ya vidéo o mère ata yo moko nga ozalaki okokoloba te ondimaki sikoyo okomi o bamomi ebotanga kota ndako bamomi bayeba eteke hémorroïde nde eliaki na bien tuka ozaka mutu yo modele ozalaki non koka te sikoyo yo obimi olati pantalon olobi nanga morceau ya video eza te bon le objectif eza atteint obiki lokola obiki wana nde eza gloire ya mosala na nga
Donc c'est ça, mais ça va. Assis sinon cure à otambola déjà. Nous autres père comme yoka moi koningana, il y a gravité hein. Au moins moi érection mon pied. Maintenant les ongité. À continuer na kir, so payer zongi complet na ozonga koyebisabine. Voilà, merci maman Cathy na ozo sala pona nation congolaise na ozo sala pona population congolaise. Ozo sunga vraiment mabiso ba OEP sur maman Cathy mais peut-être on va difficulté ça moi belé mais tant toujours mena ba tanga bio oyo. Ezaka raté pour bela ndé mena tanga bio. Oyo ka pe man zoto moi bien te ato bien la kamera ngo de obika na hémorroïde mais la kaka tanga bio yo ndeko tala biso na ndako kendaka musalati. Fatigue sala gayo ba articulation ya moko passe mais tant ozo mena tanga bio moyen ba maladie mususu na se manifester dans toutes les dépôts ozo mena déjà qui sont ezali la force mususu bango bazela ka babela bazelaka babela po bayanga na omela nazanga maladie te na omela pona prévenir eza prévention et puis traitement na prévenir poso na beli na boma musala pourquoi naza na posa na bela te yango na melaka ngo presque chaque jour lelo na okyo mela na jus lobi na okyo mela na fanta lobi na melina miliki na change yango ba forme bo pona ba yango te mais ceux bon peut basali bongo ezala bien. Merci beaucoup ma maladie ni sous maman za na ngona to mona ndeko moko yawa ben tenaye na moni c'est comme si ada mona poto on a habité tout déterminé pour koya ko comprendre na moni teneza mo bien te est-ce que prostate poison ou bien nini pour que mon a déjà mutu ce qu'on a teint bien te mingi comment déterminer mingi le poisson mutu à partir déjà la maladie azana ngoroye ba mo muke mama ndeto vanda na peut-être mo yeba mo ndam mais oui atindela kinga ikutu test ye moko asala kikuna na États-Unis atindela nga test na ye oye moko misali na 3 kopo ezokita kaka na ebisi eza yango abe mère c'est en tout cas c'est na moni kombo papa na kangi kombo na te na ngina la kisakaka ba test oyo sali ngana la kisa po bomona tango ngana loba makambo awa bakanisa neti ayepe alekisi yepe alingi koloba mingi naloba makambo avec raison papa moko atindelaki ngai na tongo mpona kolakisa ngai modèle nini bateste ndenge to expliquaki na kopo osali boye eza wapi osali boye nde okomona asali yango à 3 reprises aza un poison abisiko mama na osala ndenge yango moni o asali na kopo siko otala na minute ya otanga ndenge ezokita wana lokola glace wana yango omoni ta nde ekita afilme yango mpenza mpo mona ndenge ezokita ta na rapidité nini ekita ye namoni kuta kati bouteille ya nini ya bouteille ya mai tala siko baoyo nyonso mpe banzokita likolo eseneti bamusi normalement so eza na eloko te bozomona ndenge tozoloba awa bozomona deja yango soki eza na eloko te bamusi wana etika ya likolo ekita te etika ya likolo eti ozobwaki siko tala baoyo akangi foto tala o deuxième osiko mpe asali na vert tande ekiti troisième yango moni so ya kieka etika ya likolo sali te oyo nyonso ekiti nzambe na ngai mais yango baotoboma ndeko mona Brazzaville ya mwasi aye Kinshasa aza mwana poto aye Kinshasa awa bandeko no plutôt ya Brazzaville batieli poison de kakufi donc balolengo oyo mpe fo bandeko poto bamilengela makasi mais oui bato ya poto bamilengela omoni bato ya poto mosusu bango mo base retrouva te mpona kaka atika famille na pasi alobi te nabunda kaka mama na ngai aza na situation te leki na nga tanga nga natangi te napesa leki na nga chance mais il faut tala toboyi te kosunga bandeko za malamu mais il faut tala ndeko nini ozosunga yo koki oleka Jésus Christ na mawa te peu importe maoza nango oleki nzambe te ngai yo naoloba bandeko na nga nyonso bazala na poto ngai moko kande na tikala
naza pe na ba mapango bandeko nanga o na gera awa kati esalelanga boye kati ezongiselanga boye na okolo bate rwande ko nanga tindi atiki nga lupango na ye nga pe na tindela ba biloko ba mpe batindela nga biloko naza motema mabe nazo eloko na tiaboye na tindela ba bakufa eza en sens te lupango wana eza ya bango pe importe mbula na ovanda ana ekozala kaka ya bango mais si kotango yo komi kolula eloko ya ndeko nao yango mde memaka jalousie o ngai biloko bandeko na nga eza lipamboli parce que lopango wana navandaka eza lopango na nga te eza lopango ya ndeko na ngai mais soki na ofanda yango parce que ye asombaki yango soki asombaki yango te na ngai navanda wana te donc lipamboli na ye esali mpe lipamboli na nga donc naomona pourquoi na koanvie ye te mokolo nzambe akopesa nga makoki mpo nasomba lupango nasombi lupango ya merci pe ndofandisa yenga tala nazwi place na nga omoni ndeni natielo locataire to nasala ndenge mais so okomi olula eloko ya motu yango nde etindaka motu aboma moninga en tout cas bandeko tosala keba bandeko baza na poto na biso batoto wana kishasa po poison ngo ezaka liboso ya bapoliticien ezaka liboso ya bato ba haut gradé mais sikoyo ekomata mama bato oteka nguba poison mama bato azoteka matembele poison donc ezokipe te il faut que atomi lengela atomi batela c'est difficile oyeba nasuko ya maboko ya nyonso nasimbelongi te ere moko obosana mais il faut kosenga ka Jésus Christ a protéger biso na makila na ye mutu nyonso akoki kozala na projet malfaisante ezwa ote yango tomoni bana pote belé bazolinga suko ya Kinshasa te bazolinga koya susu Brazzaville te bakomo banga mitema mabe oyo eza na kati ya mboka na biso eleki donc piaka na yo fola tiango muninga po muninga zwaka azolia ta soso apoto yo zolia soso na ndenge Kinshasa souffrance tellement leki en Afrique bandeko mo bandeko na bango moko propre oyo salami na Brazzaville oyo je sais pas nzoto malili a pena Kinshasa salima ndeko ela ndeko na ye mais babomi na poison en tout cas au moni tango aux occasions ya kotanga classe tanga c'est vrai que à venir ils a tracé na classe te mais c'est parmi les voix oyo ezopesa o réflexion ezopesa yo ba ouverture biso pe totangi classe mais non ça mambo na tangela te peut-être informatique de gestion non ça nango pona ba étiquette ko concevoir et tout luka bino boza kana ba papa tika tomela na biso malamu tango bino bozomela na bino biso tosala sacrifice ya oke koluka tango bino bomela na bino biso tokoki kotanga sikoyo soki nga na bongi okomi oye kutaka baka te apesaka bato eloko te nalobaki en émission passée bapoliticien oyo bino booloba boss de boss oleki bango oa danger ba danger na mbongo na biso ba contribuable bango ba nyokoli ba parents na biso à telle enseigne que biso totangi ba classe à malonga te totangi na ba école malonga te totangi na ba sebi sumba na ba semikate na ba makuzala na ba nini lelo kokozana eloko yebi mais ozoyeba tende nini ya kolobango parce que niveau d'études des acquis ya C alors tant on suis conscience relève les niveaux ozoteka ozotanga héritier alternable ye wana naza musicien amoni ke er wana nazwaki tante ba parents nanga peut-être bazali na ba moyen te lelo lokwa nazwi moyen nazonga classe azwi diplôme ne lobi pe ntango olinga sala université ne osala parce qu'il a les moyens biso tozala so uti na pas socio zumbongo bi fini terminé naza déjà boss nzoko sisi na nte on apprend tous les jours sikoyo ba politicien na bambongo baoyiba yango na baotangisa bana bango na poto batangisi bana bango tangu bakosenga o marche ba congolais bima telema bunda pona mboka na olo biye ba bunde ya mboka yo anoke rosi mukende ozwaka lichette te ozwi lisasi te ozwi ba sero bakufa wana pona mama mboka mais siko tala place ba politicien ba mitema mabe tango ba poste kobima wana nde ayebi ke ma femme est licenciée wana nde ayebi ke ma fille est intellectuelle mon beau-frère bino bato bo militaire ki bozwa masasi bokatana lokolo botoboka ba misu bino bozate ba poste babi omoni yo moko moni liste ba nomination bimia baba na ya ba nominer bango lo bien c'est tout bien
banani oyo bazwi baposte me bato oyo bamilitaka oyo bakita na nzela wapi bango bazwi nini congolais telema tika nanu bamakita badiamba tika nanu bamakita bashisha tika nanu makita babwaka réfléchir pour l'avenir na yo avenir ya lobi eza ya biso nyonso bango bapapa na bango banyokoli bapapa na biso siko bana na bango mpe bayesu bakoma mikondi lisu likoo na biso jamais tokocontinue boye botelema botika badistraction nga na telemi namoni bato nyonso baza na chance ya kobima na baliste wana te mpo na liste wana mpo yo obima motu ifo ozalaka politicien nde ozala na parti politique batiao bo biso bapapa bazala ta bacitoyen maître te biso tozala ta bachef de classe te okebimela wa nayebeli na nga na bi na gouvernement oso na zeli na okolololo na créé angle na nga na créé gouvernement na nga naza mpe na baagent na nga au moins nalongoli chômage oui tosali tanga bio avant-hier tosali 2 jours samedi ti dimanche toyei kosisa dimanche na ba 20h nakopesa au moins extrait ya vidéo wana 2 jours tosali yango na 32 personnes femmes hommes et enfants biso nyonso tosali 32 so totie nanga esali 33 eza mosala oui eza mosala bandeko wana ntango azongi na mwa libenga na ye bana basepeli na contribue na vie na bango yo kovanda kaka tozela président Tshisekedi aya na kwena aya otuna osala nini apesi yo mbongo te nzambe atinda mutu na don atinda mutu na talent zwa nde mayele vanda réfléchir eloko nini nasalaka bien lenda sikoyo na eloko wana soki gouvernement eya kolanda o tant mieux soki eya te continue kaka voilà. Donc, merci beaucoup courage kaka na bato bayebi na bato babandi bo continuer ya peteza te bao balingi nde ofele courage ezate décourager bino pena Maman Kati alors il y a un dossier oyo lelo esali mwa mabe makasi ya Maman Kalunga ndeko na biso Ansu Luzolo Mike la Duchesse aussi Maman Epela habité lisolo wana tango analyse ki otala kila no ba vidéo seka no ndenge nini ndeko Ans ya kusolola mabe na ndeko na ye Maman Kalunga. En tout cas natalaki ndambo Maman Kalunga bayambaki ye na Vincent Chiluiz na landi tant na Hollande mais elle était sage na ba réponse na lobinga na otika la te ko ya na chaîne pona lobake mutuboye azama be mutuboye ngana leki ye mutuboye azabi ye kuta lobi se totali bakala na biso mutu akitoko pe azalai na ete na bakala na biso nyonso tozaki mabe na basika boyende o alinga bongisa moi o alinga bongisa moi o. Moi je pense que l'artiste boza lokola bana maman moko batata peut-être différent bolingo ezalaka ya makasi ya bo mama ke ya botata bozo sala musala moko bino bozandeke soki artiste ya mboka mususu afingi moko ya bino sko bosangani bosangeli e bo attaquer mais so bino mono bo bomana mutalibanda bosala na eli eloko biso toyebela bino ba injirte toyebela bino na art o bosalaka tolandaka bino en fonction ya art ya talent ya don o bozana mais so beaucoup mélanger ba don na ba bêtise eko étouffer bino eko retarder ascension na bino eko zelisa bino po ngai soki naza peut-être na linga Makalunga na linga Ans se na oki Ans afingi Makalunga na obaye Ans se na oki Makalunga fingi Ans na obaye Makalunga bozo kitisa nde ba nombre d'abonnés bozo kitisa nde ba nombre de fan club. Or équipe pour mata pour gagner ils auront toujours besoin de soutien ba fan les arana tokyota lopa to bunda to yemba to sabre ils ont pas to motiver bango ba gagner mais bino se bo décourager public bo pola et comme il y a des défis à l'exa toilette na nous totala wana ba défi à sa pesi Maman Epela abi ala sa toilette nina kingabwa ndenge zala bongo ba swana ba continuer ko swana. Yaya tout est vanité ba toilette au Mobutu azala nango bandako Mobutu azala nango omona na Maroc ba benga on se 2m20 c'est 1m80 c'est 1m ka yango nde ba pesa ye akenda ni na chaînette
nini ebela bacompte na banke bakiti ya baor batya baorna yango bakiti basala boye batableau batya badiamant akenda na ye nango te asumba na po asumba na kive asumba na coup direct ya ntango tokufa tomema eloko te vanité de vanité so toyebaka finalité na biso tombo tosala na mabe te tokoyinana te mpo soki otali baskelete elakisa te ke oyo azala na mbongo oyo azala pauvre oyo azala riche oyo azala bote bowuelela nini ansi yo amwa ya mobali mama epela amwa ya mwasi mwa mobali aswanaka na mwasi te mpo na nini mwa mobali aswanaka na mwasi te mpo yo obotami na mama mpo na respect ya mama na yo na éducation ya mama na yo yo okoki ofinga mwa ya mwasi te mpo ata obotami na mama te oboti bana basi. Donc il faut transmettre ma valeur na bana na so ko zolo ba marambo mabe bana no ba oloba marambo mabe so ko zolo ba marambo bien bana no ba oloba marambo bien. Maman pela bon ebi age na été apparemment maman pela kokoza pe quand même mukolo ans azali na signe ya respect aza mama zaka o aboti yote mama o abimika mwasi aza mukolo na aza mama respect aux femmes. Maman pela kokyo déborder na langage biso ba basi toloba kaka ato moni ngambe ozotala na boy osanga nini yakati okokate baba si baloba kaka yaya est-ce que il faut landa biloko wana biso baba si tozana munoko mais yo rolanda te olobi bonga na mo mobali na okokota ba bêtise wana te na olanda ete aloba na ndenga lini e salon elongolo ki ansité mais dossier on d'ailleurs plus ya yete d'ailleurs ans na la duchesse et puis maman Kalunga. Mais epela babia koti kokota niveau lobeli et salima bien te dossier y était mais il y a continué kaka mungu la pilipili au là dans le milieu du village il y a pelisi sous moto question pas si abatu pesa plus wana dossier y était en mususu mais yo kota ngombe o so pelisa moto lo ke bom kasi yango na lobite biso nyonso tozala na tempérament moko te biso nyonso tozala na ba éducation moko te façon yo ozwelaka likambo eza façon nga nazwelaka te bato mosusu baza sans chaud akuti yango mbamwa papier si mosusu pas 8 ans na ye ya réflexion atali ça vaut pas la peine na okota bêtise wana te omo apeleki nango sikoyo bango nde bakomosango nayebi te soki ezozala mpona beze soki baosango na nkoye soki mpe nini beze sala yango na mosala sala beze omoni nga nde naleka boye soki nasali bavie ebelenga bi nzambe merci bato batalinga omoi batalinga pour de bonnes choses. Olé batu batanga pona buzoba ça paye pas buzoba efutaka te efutaka buzoba okoki otala mapona buzoba ozweli yango mbongo mais oza en valeur te na miso ya bato. La personnalité ne s'achète pas, ça se mérite. Siko babiloko bosala openza bofingisa bapapa batu bofingisa bamama batu ota mosusu makambo bosala bango balakisa bino te bokotisa bana na bino na bapolémique na babétise ya pamba. C'est regrettable, hein? C'est regrettable. Maman Kati Dogoum la souka, juste un petit conseil na bango. Et puis, présenter Bisso, la maladie ni oyo soumaka, na bande de Barata la Bisso, et puis numéro de téléphone na souka, et les malades. Mais juste un petit conseil na l'artiste. Et puis, il y a Bisso ma maladie ni nous soumaka, sous bandeko. Et puis, tu as prochainement pour que ça soit émission. Mais numéro de téléphone est dans la malade. Mais Babylon Raboye, là, je tiens à vous signaler, des obots à poison. Oui. Les autres poison boyer, pour discuter, pour sani na bino peke makambo bezalaka lobi kuna beaucoup d'occasion mon boy. Au bosani choix. Mbwengi. Bateliwa. Conseil na opé Sabino. Oui, merci. Conseil na opé sana bande konanga ba artiste. To sala musala. Artiste moko aloba musala eleka maloba na ebele bosala musala yango nde kotombola bino omoni ndenge ansozola kisa mwana nao musala nao eza don ozo transmettre yango nde za makambo malamu ifo sala ngai na ba video na nga o alobi natikala ekanga na bana na nga balembi pour nous transmettre on appelle le so na komosa pour nga pe balakisa nga na transmettre pe ba na nga lobi na koki ozala te bayeba ketanga bio basala ngo boy eloko boy basala rabi tout ça nde musala to promouvoir ba valeur
par rapport à mutuna o papa Yves tuna kinga ya ndeko wana na utaki kolakisa par rapport ya test oye moko asalaki na poison kuna na États-Unis nde atindela kinga yango na confirmé que réellement ça poison en tout cas attardé te après 2 jours azui avion na aye a tangu ye azobimande papa Yves amoni ndeko azalaki empoisonné mais ayebi te wapi pona nini na ndenge nini nde aye rapidement pona kozwa traitement na ye et puis azonga bosala keba ba jalousie o ezomema ba conflit ezomema ba poison ba conflit o ezomema ba enlèvement bato musu bazoboma baninga likoloka ya bakoswana ya pamba Yesu alingi kozonga ya rachetons le temps car les jours sont mauvais. To yamba Yesu lokwa mokondi pe mobikisi. To tika molimo mo santo conduire biso. Oromona ba sentiment de la chair, ba fruit de la chair ekotika biso. Na maison chez Kati tozo soigner poison. Na maison chez Kati tozo soigner prostate, infection urinaire, hémorroïdes, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, impuissance sexuelle, glaucome, tension oculaire, tension artérielle, diabète. Tozo soigner bandeko bazana problème ya makila na munoko. Minu ebimisara makila. Osoka kabapota pamba na lolemu. Lolemu no ekoma pembe lokola bébé azomela libele. Esala munoko solo. Yaka bakisi ezali. Bino pe bandeko o bozana problème ya misu molili. Misu ezotanga mai. Misu ezosala mokosa. Misu ebimaka babibon pamba. Yaka na maison chez Kati bakisi ezali pona kosunga yo. Yo pende ko moi si ozana problème ya règle katana. Ozana problème ya ba trompe et boucha. Ozana problème ya ba ovaire na ba hormone et sila. Ozana règle douloureuse yaka. Matrice comment malili yaka. Ndeko mobali oyo ozana problème ya azospermie, oligospermie. Tozana traitement à la maison chez Kati, F3 vitalité A, F3 vitalité B, F3 vitalité C. Toko sungayo à condition que aucun hôpital moderne au sali ba examen et puis on me met biso ba résultat yango ndeko permettre biso toyeba ko sala traitement na yo. Sikoyo bandeko ya hémorroïde o sali bambula. Et si la rana traitement mon côté parce que malade Jésus quand même temps ya ko vana na nzoto ko compter na cure moko ya 21 jours obi qui c'est hémorroïde il y a 10 ans obi qui c'est hémorroïde il y a 50 et ko améliorer situation na yo ça c'est vrai mais et ko silisa ba symptômes nyon sauté alors il faut ko bandela bandeko bozo somba pomade élargissante bozo zongisa maloba ndambu balobi esali ndambu balobi esali te na beta rasete a koloba boy yo ozo somba pomade élargissante rassure-toi aux an hémorroïdes té aux an faiblesse sexuelle té aux an éjaculation précoce té parce que so aux an ba maladie wana ato sombi 20 pomade et au salaté na beti li sous sete na bandeko ya mwamba papa eza ya kolia une cuillerée à café. Soko lekisi quantité onga na lobby et salo mutu kilo et sala o mutu pasi bo respecter cure bo respecter ba principe bo tika kosana ndenge na bino tango epesa retour oye mama Kati kisi wana na moni esalinga bien te e beti singa ezongi singa te to yokana bien traitement tango zozwa landa principe landa mode d'emploi kolekisa ba jour telelo meli lobi o melite après tango mona résultat to zongelinga mama Kati kisi wana na moni penze lo côté osombi kisi men komela yondo za responsable ngai numéro de contact na ngai ezali plus 243 82 20 012 na suka na bandeli plus 243 82 20 012 na suka na sengi na bino bo s'abonner massivement la chaîne YouTube nanga na kombo ya Nation Puissante Télévision. Deuxième adresse nanga ezali na commune ya Kalam na quartier Matonge na avenue Ikelemba numéro A9. Na travaillaka tous les jours sauf le samedi et les dimanches. Consultation ezana 15 000 francs congolais. Boya ebele, bo s'abonner, bo partager, bo aimer, bo liker et ko sala biso bien. Na pesi merci na évangéliste Michel Ekouchou.
napesi merci na famille Munga, famille Mukoka, famille Sengambo, clan Botali, Libuta Dongo Pauline. Napesi merci na bino batu bondima kozala ba kobayi ya maison Shekati. Sans bino qui se kokyo bimate sur la voie publique, na role marate ko senga bino merci. Merci na équipe mobimba ya maison Shekati. Pour la musala kitoko ongai na bino tozo sala ensemble. Merci na famille Cursus Honorum de l'Izipa, mes amis ingénieurs. Merci na famille Sans Frontières. Soki koloye so azongite, ngana bino à suivre. Santé.